On va les dingue propre. Tout ça n'a pas bitumbaté. En tout cas, moi, ça n'a keba. Awate. Après, ça n'a personnalité dingue. C'est dans un succès dans notre dingue. Il y a au kokate. Il y a un émission maman keba. Ko baby ça le coup me dingue. Ko dingue avant tout muneni. Comment ne pas battre? Il y a un émission keba. Non, émission keba. Attention, vous avez mis ça à 4 abandonner la bongo. Moi, n'état de dingue, ok, même sa personnalité, dingue, a freiner la vie là-bas. Et ça l'a raté, parce que les gens qui disent nana, moi, la soupe n'a qui toko. On les tient dans le côté keba. Et dingue, moto nangenge. Ngane tinga, na le bango par rapport à tous les Congolais. Et dingue, azam mutu ya oyebisete que ton âme repose en paix. Non. Négative. Et dis que ton âme repose en désordre. Et dis moi que minima batte belé. Tala moto bisa michopo tilelo. Keba. Tika yele biso soki auta Maroc. Pas que le cosa kungama na kimia. Komeka kutute. Et dis makufi makufite. Hein? Ah bon? Ah akufite. Et dis makufi makufite. Moi makambo boye. Toko la musa la ndiye. C'est vrai. Non, on va blaguer. Tu vas nous te évoquer par la nuit, moi, Siwana. Ça va me dire, famille, pour salir et tout ça, pour nani. Oh, bêtise, nani, aïe, le qui va bêtise, n'a pas tout qui n'a pas bêtise, n'a place, ah, le bat. Non, n'a bêtise, comme on a bêtise, non, n'a bêtise. Bakacha va bêtise, bakacha va bêtise au thème que l'oba. Bakacha va bêtise, il y a au thème à un euro balisous. Azali boma. Kacha va bêtise à l'envie. Attaque kacha, mon copain va bêtise aux l'envie. D'abord c'est un sentiment. Ah kufi wana za mutu ya jeto osala ba je wana butika ba sentiment bo sala wana ya tembo la ba beti mutu te. Bituma bunda miti bana bana ki matanga chito oke na soko mta beti azati. Ceux qui nde ou bien azaki makango edingwa aya ceux to bala ye. Ceux pe abotana bi aso ba edingwa tika na mwana aya ko pesa biso mwana na biso. Mais aya ko kosa pona koma edingo te. Hein? On m'a dit ko pesa ba bakanda. Tout d'abord toi na Mawamakasi, tu perds un élément. Hein? Tu perds un élément, mais makasi na kati ya Congo, pe na kati ya famille. Ya tiko comme ça va la état dans la quartier. En tout cas, on va au monde à boyer. Et la famille est digne moye. Batili batu ba on menace là. Compte tenu la vidéo on la sala qui l'autre fois. Donc je sais pas sur la col le banini ben de on va dans pas sinon cocaté. Parents déranger biso boyete. Tazaki kangu na ya botane so za mwana yeko zonza mwana famille zali. To boya ete azaleki na biso. To boya ete kolinga sa sentiment te. Famille dingwe ba ndenge za wana tozaka ba edingwe. To botika la moko tanga zaki na via lobaki ya botika kisite. Awa te na libota oyo te. Edingwe tilera kufi. Mutu moko te atikali koloba o mabeti ngai mama soki babeta kiyo na famille ya Miss otokune na Maroc awa te na famille edingwe te famille edingwe simbi mutu moko te lokuta na yo keloko luka bato babeta kiyo bakati même vent même na suki na ba betinga ya tel point que na kokite yango na bila ça la vidéo oyo na ebisa ba ndeko nanga na signaler bino que lelo songa na vie problème et la famille ya edingwe ozolukani keba na yo na yo biso la finya ke place ba beteli a se intéressé place ye azali awa makamo ezaiti awa to la nyonso o ba mona makamo nyonso makama mabeza to bosani te mabeza la ka place tout mais o bless babeti awa te biso te place ya lobela mamna ye asa kite na makamu na ye awa te biso to mona ye pa mona biso baleke dingwe awa te to yebise bongo ko ekozongi koma na Kinshasa lendi na tongo donc 5h45 na programme gouvernement PSI ministère des sports nous PSI programme wana délégation
et qu'on voyageait lobby. Vendredi, le fait du corps de morgue. Bah, ça, mise en bière. Et puis, dimanche, Balongwe, Natongo Bakomi. Donc, programme de matin, on va échanger. Pour mon ito, Fandia, maman. Ngana Sanoko Edingo, adjoint Nangayo, l'équipe Edingo. On communiqué au ministère des Sports. C'est confirmé que lundi, Natongo, corps Edingo, Angoulma Motorangenge, et ça n'a pas. Mama, Yves Ipa. Love is crazy, love is funny. Maison Awatusa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, esa na poto ne yebite. Yaka, tokiti na metro Château Rouge. Kayau. Kayau awa. Vous avez un kimbondo. Oh là 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 là. À Paris. J'ai la noyée bas. Chaque mois, d'abord à chaque fois, nous la métro. Ils sont là, ils sont numéro de Bani. Tama. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka soni na place de côte. Azama na mboka, Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga. Awa toza, c'est-à-dire Awa toza le magasin. Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga, Awa toza, Maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ma produit oyo elongolaka attache. Tozolobela makambo matampo ba maman ba bébé belé. Ba maman bazo tambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga Awa toza. Awa na Château Rouge na pour na kolongola matampo ba maman. Banduka ba maman. Ba maman oyo bazana besoin au sala taille. Pona ko kitsa mabune. Ba maman oyo bazana besoin ya ko sala ma forme kalinga zala na tolo munene. Alingi azala na sima munene ba ange munene. Bipende munene. Maman Nicole Malonga Awa toza ndeka boyebi. Depuis 2007, on a fait un produit, il y a qu'à grossir, on a fait 5 mollets en chair. Voilà, oui, film ça, ah ouais. Non, non, yo je m'en ai. Oh là là, maman. Et là, on va faire ma balle. Et ça pour une balle. Ça grandit. Dimension, il ça comme on est petit. Sinon, on passe pas. N'a côté là, n'a qu'au bout. Et ils ont traité tellement. Vraiment, nous avons été victimes de métier. Oh, il y a un saut de naïna. Légalement dans le magasin, les autres laboratoire mondele, awa poto, légalement. Je pense que au monde des rayons, les autres naturellement, ils ont des produits authentiques naturellement, sans aucun produit néfaste. Voilà. Akosa binote yemota bana makamwango kala awatoza oyatenango Nicole Malonga. Mbota na biso nyonso bayiboza kondato de partout na bashani nyonso bozu biso tozali awa na ville province ya Kinshasa na RDC tozali wapi na commune ya Matete epai ya parcelle familiale ya Edingo epai ba obsèque ezali ko salama lelo toye pona nini. Je pense que bomoni bateau bazali bongo famille ya Edingwe pe famille ya mwasi ya Edingwe. C'est pourquoi famille ya maman na Edingwe. Voilà. Famille ya maman na Edingwe. Bangonde ba komisa biso parce que jusqu'à présent corps ya Edingwe tozo ebaté ekoya mukolo nini. Donc c'est pourquoi toyeto tuna ba mituna papa tolinto yeba monde entier bazo tuna pona nini ti lelo yo nzoto ya Edingwe tali koyati. Qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup. On a monté nos tournées. Monde entier basa kutuna yo, monde entier pe ba ebike mon neveu Edingwe. Ngwe mapima Louis puisque combat Edingwe era sa ko la grand acteur comme on dit Constantin Edingwe banako de gaming. Ya ngona sikoyo lui ekenda sango ke bombana abi baptisé Edingwe. On voit quoi Edingwe. Comme ça Ingwe mapima lui. Alors, à Koufagi na Maroc, famille de Tindagi na Maroc, l'État de Tindagi na Maroc. Le gouvernement a pris toutes les dispositions pour que Bada Patrie corps. Et qu'on soit comme à Kinshasa lundi na Tongo. Na Tongo. Donc, 5h45
na programme gouvernement pesi ministère sport nous pesi programme wana délégation et ko voyager lobby vendredi le fait du corps na morgue sali mise en pierre et puis dimanche balongwe na tongo bakomi donc programme ya matanga ekoba na bien les bango bakoma on va échanger pour moni to fandia wa biso za ba mama ngana sana ko edingo oyo ajona ngai oyo baleki pe edingo au moment edingo ba papa na bango certainement ba ça peut quelque part to fanda to ko harmoniser pour to sa programme au courant semaine prochaine mais selon communiqué du ministère des Sports c'est confirmé que lundi na tongo corps ya edingo anguluma moto na ngenge ezana Kinshasa. Ok, certainement corps ya edingo et quoi na Kinshasa mais délégation oyo est ko kene na Maroc. Et que ça combien de personnes? On a cette question, il y a le ministère des Sports. Mais, à côté de la famille, De Gaulle a une délégation, Gérard a une délégation, on a un petit frère Edingwe, moi on a Edingwe Dieu, a une délégation. Et puis, c'est mec qui est Edingwe, moi, petite sœur, il y a moi, c'est Naé, a une délégation, et puis il y a un ministère, et puis je crois que tout le monde a fédération, Tommy Balé. Ok, bakinois toza na posa to lingi edingo mi to lingaka pe mingi batu mususu baza pe na posa ke ba kende ekozwa accord ya edingo est-ce que na kata organisation o bosali e bobongisi peut-être mo bis pour na ba na quartier ba ninga edingo ba compagnie bino pour na ko accord edingo question ne ça prématuré pour le moment on ne sait pas encore répondre moi biso to fandi awa na cadre famille ça m'a solo photo solo mais je crois que avant lundi avant dimanche on sera fixé donc ça va précision ce qui va bis on aura des précisions mais pour le moment ban quartier pe ba fanatique edingwe ils peuvent s'organiser dans l'essentiel des actes programme lundi na tongo 5h45 angulo moto ngenge déjà mais à notre niveau on ne sait pas vous dire. On ne sait pas vous le dire. Puisque le gouvernement, le ministère des Sports, la fédération, il y a 4, jusque-là, on va pas se rapporter. Mais Bishop et famille, tout ça comme organisé, on a des Bishop. Donc, les fanatiques peuvent mieux organiser, on a des en attendant le programme officiel. Voilà ce que je peux vous dire. Merci beaucoup. Brièvement. Merci. Merci. Ok, je vous en prie. Merci. Est-ce que Yoko Baksanini na Oyo Papa Lobby? Bon, il y a ça hein. Oh, grand frère lobby ezaka ka bongonde to remercier ka gouvernement. Pour na moni ministre ya sport en tout cas asali musala ndenge esengeli ndenge to sengaki. To sengaka merci. Récemment toyaki awa to monaki organisation zaki pena bien te bakatafal ki zalaki te bakiti zalaki te to moni pe podium ba cheki ba matematikako na ngote ba changer directement programme bozu misolo yango na bo salso organisation yo toka misolo e bimaki et pas ministre bon et donc azaki na famille hein ezaka mbongo ya gouvernement te soki organisation ezalaki te bon esika makambo makelele ezangaka te moi yuno ezangaka te mais problème makasi ezalaki nango te organisation est commis bien tout est bon au moni na lokola na ring wana ring eza bana ba mesana na bango eza partout ceux qui sportifs akufi moni surtout il faut ameka ko imiter tel abundaka tel azalaka na ye ouais eza grave alors a promis te to kamo to moni pe ki bokangi avenir bosolaki botinyo sako lekana ye ezaki salité mais to moni siko bochepe na propriété. C'est ça, il est comme si monsieur Yaon, tu vois qu'il peut être besoin qu'il soit misolo. Il a monté misolo exacté. Dans le cas qui est du bazar qui peut la famille. La famille dit besoin à cause de la tête avant de parler. Organisation des alakawana et alakamoa bongo. Mais organisation est comme nous bien promis. À l'heure et l'eau comment exacté. Oui. Bon,
catcheur on a la famille tout le monde en haut hein ce qui est organisation na bango ba catcheur ba sali ba margui na bango biso to famille to yebité jusque là to moni catcheur moko te ko se présenter à le bao c'est leur organisation hein mais biso to moni ba catcheur ba hier o te ba no famille ko so elle tout à tout différent rien l'unique soutien Outaki le ministère a soutenu la famille Baladi Bosso et puis deuxième fois puisque moi Banyongo Salaki le ministre a fait remis $1000 dans effet dans d'école puisque à se plaigner qui n'a moi pas dépense sur Salaki pas qui va dépense et puis mon petit fils Dieu fils ya Yanguluma il peut apposer le problème dans le ministre comment tu appelles ça $600 alors maintenant la presse mais il y a le Kouta ils ont dit n'importe quoi et là que ça m'a bien emboko sans vérifier vous nous racontez n'importe quoi on a obéi ça va de comment c'est pas correct Nzamba yebi bino moko boyebi hein nous sommes des bantous hein mbongo bembe balia kangote sokoli mbongo bembe il y a des conséquences olanda ka yo moko sepeli na kasi susi na biso ezande corps ya Dingwe ekoma a mutu nyonso amone yango tosala matanga tokunda ye avec honneur puisque azalaka mutu moko munene ayeba presque monde entier tozo sepelaka corps wana eya tosala makambo ya ok papa olinga oloba merci quand moko eleki na TikTok ba vidéo tambol na Facebook partout par rapport ya famille Dingwe nazo bande pa na yo maman surtout parce que moi si mtalobi na ensuite papa moi na moi salobi ke bino bo famille Dingwe bo betisi ya vimbi so ya problème za bino ba beti ekotoni soki ba beti alo ba pesi ba beti lié pour acheter na matete ba beti ekotoni banani ba beti eloko asali wana eza application surtout monde osala TikTok eza application eza la Snap ba beti ekotoni oli olobi pesi ba beti toza matete matanga ba ebandi ba abitumbe ndemi te eloko te donc osika sentiment akufi wana za mutu ya jeto osala ba je wana busika ba sentiment bo osala wana ya otembola ba beti mutu te bitumba ebunda miti bana banaki matanga chito oke na suko mtabeti azati alo baba ba beti le kotoni video na sali wana ya application ya Snap ba beti okotoni pour ni sentiment bo donc moi yo nazo ko ignorer combo au vidéo bozo mona donc eza na application ya TikTok application eza la Snap basala ba vidéo basala botina na TikTok asala nega base aluka ka base mo beka buzoba bona buzoba makasi bo so no fula mana ndem so kombo batu te ko sali ba famille batu bongo te bo yeba famille te luka kimia bisiko fandi luka bena kimia ok na ine papa yo lo banini papa likambo ya famille Dingo ba osangwisa bino boy bon ko na ngai déjà epesi nga kanda Edingo akufi makufi te hein ah bon akufi te Edingo akufi makufi te moi makambo boye toko la mbusa la ndiye c'est vrai moi ba blague te toko la mbusa pe to évoquer pe la ndi moi na mwasi wana puisque banda matanga ya Edingo e bandi awa mfuma moko mabeza te désordre ezate ba fazer kutu bazoya awa basa désordre te ba bete na likamuni hein à part ba catcher ba bazo bunda ba combat na monde bazo bunda ndenge bunda makana ngo famille Edingo eza na problème mutu te ceux qui nde ou bien azaki makango Edingo aya ce to bala ye ce peut abota na bi aso ba Edingo atikaka na mwana aya ko pesa biso mwana na biso mais aya ko kosa pona comme Edingo te hein o matenge ko pesa ba bakanda
tout d'abord tu as mawa makasi to perdre un élément. Hein? To perdre l'élément moko makasi na kati ya Congo pe na kati ya famille. Baro déranger biso boite. Ngolo ba kedingo ki ya sala best ki abotana dingwe. Peut-être ikoza bongo peut-être azaki likangu na ya botana so za mwana yeko zonisa mwana famille zali. Tobo ete azaleki na biso. Tobo ya ete kolunga sa sentiment te. Luka pena kimia batela pe akimia na yo. Luka kimia kande noko to loba ba se ku se pa landi yo. O luka ko tsa vino danger. Makasine boloba wana pe bino famille ata so boloba mais le belwane ko pe kilo mingi la musedingo c'est comme si kende batanso ba pe ke famille dingo bino so za bakisi mais oui pas bino bola musaï c'est comme si bino za na ya katbaza ba so la sala pa la muki pe alandi pe po sali réputation ndaza kufa ko bakunge na mte ayela ba des hommes pour la ba beti ya kan po ya zanana ba toze bele ba beti te ka ile ba beti ay ba la ka wala maona biso no beti ba ngolu sur un sens. Est-ce que ayaki matanga na kozonga na ba betiye ou bien comment? Jusque là je ne comprends pas. Alba saki vidéo moko alobaki yango nde mutu bo sepe nango c'est que eza vidéo sentiment. Eza application pe ngo application na salela ngo vidéo ko na vimbi eza application na abi makizengi ko ba je application wana abi ba vrai zoba akizengi. Oh. Papa, yo tuna mutunanga wa? Est-ce que yo ce que ozana mutu moko ya ndenge wana? O la musete la famille na bino. Ah biso to la musete to ba. Mutu akufa makambo kufa te. Na sens wana. Famille dingo ba ndenge za wana tozaka ba idingwe. To botika la moko tanga zaki na via lobaki ya botika kisite. Oui, bien, il y a un banana roloba, botika nini? Qui cité, totika ngo pété. Ah, ok. Mais tu comprends l'anglais que on a cassé dans neven nièce na ye, azam panzi nanga. Mais l'autre to bang eza ki yo za mona macho ko bala, c'est peut-être musiki ba banga ke yo po vous a rappelé ba kisi. Eza que ça kisi te kisi ya ko na mutu te maloba, problème c'est pesa ande kanda. Ya kisi te kanda ndeko ba problème c'est mata. O fano ko zuka santi, vous a base na yo banu ka bilongi ko sala ngam ko edingo famille dingo ko sali repétation ba tubongo pona nini. O abetse nani aya lo ke ba betsi nga ba tukitinga ndingani kingai. Ba betsi nga place bo, ba betsi nga place bo. Aya lo bati. Az nanga beti, ko mona na beti, nanga beti. Bakacha babete bakacha babeta hotel mana ko loba bakacha babeta ya hotel mana te ana ko loba lisusu azali boma bakacha est-ce que bakacha babeta ya azala envie ata kacher moko pamba beta ya azala envie batika mais to limbise kaka to limbise na comédie comme toi ba osali ba waka pona to limbisa voilà tout que ça ka passer que mutu abimi alobi ke famille dingo babeti yoza mwana mwasi oza message moko pesa pa baton so baton basa base na kombo ya dingwe boluka ba base na makambo susu botika makambo eza ke mutu akufi na ye bona otambusa kombo na makambo buzoba to famille bona be misona makambo buzoba en tout cas vraiment to bondeli bino na pardon pour na kombo na botika boluka kimia to bo ya suka ngala koloba ka ya mwa to boyi na biso problème wana nde yango te yango vraiment te boluka kimia sala base na yo na makambo susu noke na famille dingo to nini so mta bete singa ritine na zabo so mta ya betanga to mta senga na roya justement bisika bo sanga mabe na koloba même ati basoda na omema basoda porque basanga mabe place awa ezala bongo ke ote mako na bilobela e bongo sikoyo soki ezali application teza pe vrai que avimbi ne ozoloba na cause pe téléphone sikoyo na sali vidéo na la kisibu les applications les applications na kata Snap et vimbi ça ba mis sur les applications. Ok, merci beaucoup na moto tiki bino papa ya loba soki ezali pona makambo ngo na bakaka to limbisa ye to limbisa pona biso famille dingo to na problème na mutu te ceux qui a Monique azana nyongo et dingo azana nyongo na aya to na mukuse ka ngo wana merci babi soki mutu azala nyongo ya edingwe aya afuta ya yo loba ni talent kombo ya famille dingo ndenge sambwe yo za surtout leki na ye kombo dingo sambwe pena makasi oloba ni ok tata mwasa oloba mutu na odeke kibino obetisie mais ndeko na nièce na edingo alobi ke te ezala ngo lokuta yo oloba ni
nga nayebisi mwana mwasi nayebisi mwana mwasi wana keba awa te na libota oyo te edingwe tilaka kufi mutu moko te atikali koloba o babeti ngai mama soki babetaki yo na famille ya Miss otokuna na Maroc awa te na famille edingwe te na famille edingwe te famille edingwe esimbi mutu moko te lokuta na yo keloko luka bato babetaki yo awa te na famille oyo te yo ozoluka siske na kombo ya edingwe ozoluka nini keba na yo na yo biso mama sikoyo yo fani na quartier nini soki babetaki yo yaka ti na makolo na biso baleke edingwe tozali awa place babetaki yo yaka kolakisa toyebi makambo wana te s'il vous plaît yo olobani oza mbamba famille toza mwana kaka tala koto oyo kamera yebisa awa biso na numba place yafinyaki vie na place ya biso toyebi na biso atika osali personnalité ya motu sa kufa oyo afinyaki place babeteli asedresse place ye azali awa makambo ezali te andeki mbuta place yo ozali edimo aza ndekolo mbuta bandundu toza na posa na yo tomona yo olela ndeko na yo azokende lelo kozwa ye lundi tozozwa ye tomona yo moto azokosa biso makambo toyebi na biso te awa tolela nyonso oyo bamona makambo nyonso makambo mabe eza tobosani te mabe ezalaka place tout mais oyo place babeti ye awa te biso te place ye alobela makambo na ye asekite na makambo na ye awa te toza mposa nde kimbuta tomona ye ata ya mokie na biso tosepela nde tozalaka toza problème mutu te mama oluka bakisa yali nakobakisa te papa loma na ya yaka na biso tomona ye biso tomona ye ye pa mona biso baleke dingwe awa te toyebisi ebongo oyo nga na bakisi yango wana baleke dingwe propre toza na bata bitumba te en tout cas mwana mwasi ana keba awa te asaka na personnalité edingwe te soki nyonso succès na nzoto edingwe ya okoka te yango nayebisi ye mama keba kobebisa lokumu edingwe te po edingwe aza mutu munene komona mutu apapamba te yango nayebisi yo keba na suki wana bon wana eza makambo ya famille soki azolinga aliyambo na nzoto edingwe antuka oresir te mama keba naoyebi biso keba attention bon edinga kebebisa bazi ya bato na ndenge nini akobebisa soki yo bandeke banganga place mosusu okoposa edinga makambo te koduka basuccès d'évasion na nzoto edingwe te wana eza misano ya kati ya bandolela mbongo wana etali edingwe te okebebisa personnalité edingwe olobaka edingwe azofrene la vie ya bato ezalaka te mpe biso balekana nga neleke edingwe nana mwana suka na kitoko olekeli nga na eloko te keba tika yene biso soki auta Maroc bakende kozwa akungama na kimia komeka kutu te komeka awa te mama edingwe akobisa via mutanga moku na na vie chéri olekenge elo mo te toyaki nde na hôpital yango wana biloba lobe ebandi bato nyonso bayaki na hôpital baza te bakatiere namona ye bango te sikoyo lelo ekomi biloba loba mpo edingwe akufi bato mosusu bazoba biloba loba na kombo edingwe yo olobanisi nzambe abatela bango
nde ayebisanyenga na hôpital mpona ovana émotion ezwaka ngai moko boye tozalaka mamisi nde aotémoigne na mwasi wana alobi akofondre bajaloux mpe bazalaka moto atekaki yezu ye moko akaekangisa asinganaki yango mwasi wana alobi. Merci. Fafa eza te beta biloko yango papa. Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise. En famille, couple et singleton. Le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales. Composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que de cuisines tout équipées. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma,